Mbote na bino bana na Nzambe, mbote na bino bandeko na ngai, baninga, batata, bamama, bana. Na ye liboso na bino lokola ndeko, mpe lokola mosali na Nzambe. Mpe na ye na maloba oyo Nzambe atie na motema na ngai mpo na kotatola nsango malamu na ye. Mingi lelo na mokolo na lelo nalingai naloba moke mpo na bayenge bene, babulisa, batosi na maloba na Nzambe. Alors na yango nalingi mpe biso baoyo toboyi kotosa liloba na Nzambe toyoka yango mpe malamu. Po Nzambe atindi ngai awa lokola atindaki Ezekiel. Na ye awa lokola sentinelle. Na Biblia na mukanda ya liboso na Ezekiel na mukanda ya mibale na Ezekiel chapitre 3 verset toko bandi na 16 kino esili na 27 okomona lolenge moko mpe na Ezekiel chapitre 33 soko bandi na liboso kino na nsuka na 33 okomona Nzambe azali kobianga Ezekiel azali lokola sentinelle. Sentinelle mosala na ye nini? Kobatela, kokengela, kotala soki likambo na mabe ezali koya kokenda koyebisa baoyo bazali na kati na ndako te mabe ezali koya boningana boluka ndenge nini bokoki komibomba. Alors Nzambe azali kolobela Ezekiel boye alobi yo ozali lokola sentinelle ke lokola na tie yo soki ngai Nzambe nandimi koboma moto soki mpe libota soki mpe nation na lolenge nini ou bien na epée soki mpe na maladi soki yo sentinelle oyebisi bango te obeti clairon te oyebisa bango ete mabe ezali koya bato wana bakokufa na mpona masumu na bango mpe makila na bango ekozala na motu na yo. Kasi soki yo oyebisi bango mpe bayoki yo te bakokufa ya solo mpe na masumu na bango mpe makila na bango ekozala na motu na bango. Na yango na ye na mwa maloba oyo kolendisa liboso kolendisa babulami baoyo bazali kososola bosolo liloba na Nzambe mpe lisusu na ye na baoyo bazali kososola Nzambe malamu te ete tososola ye na bosolo na oyo ezali koleka na mokili mobimba biso nyonso tozali komona toyebi esalemi na maboko na bato kasi toyeba Nzambe alukaka opportunité na likambo nyonso oyo moto azali kosala surtout soki moto asali na mabe mpo ete ye akobongola yango ete nkombo na ye ezwa lokumu. Soki totali na mokanda ya na Exode ntango Nzambe ayebisi Mose ete akende epai na Pharaon alobi kobanga te ngai nasalaki ye mpo obele na likambo oyo ete nyonso oyo ekoleka wana ngai nazwa lokumu. Ekomami mpe na mokanda ya barome Rome chapitre 9 17 Nzambe alobi ete nasalaki ye na eloko ntina mosusu te obele ete ngai nazwa lokumu. Po ayebaki oyo Farao akosala anta akoboya akosala nyonso ndenge nini akolendisa motema na ye mabe ete Nzambe azwa lokumu. Tobondela kolo Nzambe na bomoi tika ete maloba na yo esimba biso nyonso evanda na mitema na biso efungola biso miso tomona bosolo na maloba na yo ete toyeba nzela nini tozali kotambola toyoka mongongo na yo mosantu toluka elongi na yo po ete tozwa lobiko na solo na nkombo mosantu na ye oyo aleki likolo ye Yesu Masiya mwana na Nzambe oyo aki kokufa mpo ete biso tozwa bomoi na seko. Lelo nalingi koloba moke mpona bayenge bene mpona babulisama mpona nini naponi yango ezali ngai te oyo aponi kasi yango eyeli ngai na motema na ngai kotala lolenge nini Nzambe banda ebandeli na mokili ezalaki moto koboya kotosa mibeko na Nzambe mpo ete lelo bandeko na ngai fo tososola ezali na eloko moko te oyo Nzambe azali kosenga biso baoyo tosalemi na elilingi na ye
nzambe azali kosenga biso bolingo te, azali kosenga biso kondima te, azali kosenga biso kotosa. Poti soki ozali kotosa nzambe ezali kolakisa ete ozali kolinga ye, e soki olingi nzambe okondimela ye. Kasi soki ozali kotosa nzambe te, wana ezali bolingo te, okondimela mpe ye te. Kotosa nzambe ezali libandeli na nyonso. Ntango tokokota na mwa mozindo na maloba tokomona tokososola définition ya bolingo epai na nzambe ezali kolimbola nini. Alors eloko oyo ngai nalingi totala ete soki totali na mokanda na nzambe banda ebandeli kino nzambe bomi mokili toloba na ndenge wana naloba na lolenge wana abebisi mokili na lolenge mingi, na mai, na moto, na mompanga, na maladi, na lolenge ndenge ebele. Kasi ezali ye kosala mpo na nini? Mpo moto azali kotosa mibeko na nzambe te. Soko tali nyonso wana ezalaki te ete moto azalaki na kondima te na bolingo te, moto aboyaki kotosa liloba na nzambe, mibeko na nzambe. Yango epesi nzambe nkanda mpe nzambe abomi mokili. Kasi ezalaki ye kosala yango ntango nyonso azalaki kozwa bolimisanga etuluku na bato mpe abombi bango mpembeni mpo ete mabe wana ezwa bango te. Etuluku na bango ezali banani? Bango bayenge bene, bango bandimi na nzambe ya solo, batosi mibeko na nzambe. Motuna na lelo oyo ngai na mituna mpe nalingi yo mpe o mituna, eske ozali motosi na maloba na nzambe? Natuni te soki ozali mondimi ubi olingaka nzambe ubi ozali mokristo, eske otosaka maloba na nzambe? Maloba na nzambe ezali nini? Eske otosaka maloba oyo ekomami na mokanda na nzambe? Ubi otosaka oyo bato bazali kolobela yo ete nzambe alobi boye? Po soki totangi na liloba ebisika ebele nzambe alobi ete po ete moto azala na excuse te, surtout soki otali na buku na Romains chapitre 1 verset 18 à 32. Romains chapitre 1 18 à 32. Tala yango, tala misala mabe ya moto mpe epesi nzambe nkanda ete nzambe mpe alobi ete mpo moto azala na excuse te, apesali tiki asala oyo ye alingi. Lolenge moko na ntango tozali ko na ntango oyo moto azali kosalaka nyonso oyo ye alingi, kasi moto azali kopesa kaka excuse. Soki totali na liloba na mwa ba recherche moke na sali ba nzambe abomi na course ya Biblia ekomi plus de 25 millions bato oyo nzambe asili koboma likolo na kozanga kotosa mibeko na mompanga na mai wana ezali lokola baza koestime na mai na moto na maladi na lolenge nyonso. Plus de 160 lolenge oyo nzambe abomi. Mpona nini? Nzambe asali moto. Sokotali na liloba na Genèse ntango moto asali mabe ntango moto asali mabe nzambe anokisi mbula alobi ete liloba lobi ete nzambe ayoki mawa. Mpona nini asalaki moto? Ezali mawa na nsoni na mawa koyoka ete nzambe azali koloba ete motema na ye yoki mawa, lobi ntina nini nasalaki moto? Kasi nzambe aleki na bolingo nyonso azali kotika biso bato to continue na vie na lolenge azali kotambola kada bambula na bambula na kozanga kotosa na biso tozali kotamba na lolenge nzambe alingi te. Nkanda na nzambe ezali komata mpe azali na nkanda mpe azali kosilisa mokili na ye, azali koboma ba mosusu, kasi azali kotika bayenge bene, azali kotika babulisami. Na ntango na Noa lilobelobi ete nzambe akuti Noa moyenge bene, akotisi ye na bwato ye na libota na ye na banyama.
po ete no azalaki kotosa nzambe. Soki totali na ntango na Sodomo na Gomora, nzambe abomi bango, kasi atiki moyengebeli Loto na bana na ye na mwasi na ye, s'il vous plaît. Eloko ebomisi mwasi na ye nini? Kozanga pe kotosa. Mwanzi alobi ete ezali bino kokima botala nsima te. Na kozanga kotosa ye atali nsima. Abongwani libanga na mongwa. Kozanga kotosa mibeko. Soki totali na bana na Israele, ntango abimisi bango na mokili na elaka, kozanga kotosa etamboli bango na desert, bipai nyonso, na mabe na bango ezalaki obele kozanga kotosa mibeko na Nzambe. Nzambe alobi ete moko te oyo amonaki bikamwiseli na ngai nyonso akokota na mokili na elaka. Obele mibale. Josué na Caleb bango bakotaki mpona nini? Soki otangi alobi namoni Josué molimo na ye ezali lokolo ya ngai na kotosa mibeko na ngai. Josué na Caleb baoyo nyonso moko te akotaki na mokili na elaka. Mpona nini? Kozanga kotosa mibeko na Nzambe. Esili bango kokota na mokili na elaka, baboti batondisi bipai nyonso wana, bandeko na ngai totala na liloba. Soki obandi na buku na Roi Mikonzi, obandi obele na loba tobanda na buku na Samuel. Même avant Samuel, soki tobandi na Juge na Mikonzi, na Josué na Mikonzi, kino o continue ti okomi na ba prophète, ba Ezekiel, Jérémie, Isaya, okomona surtout na buku ya chronique oya liboso no ya mibale na barwa ndenge Nzambe azali koboma bana na Israeli. Na ntina de eloko mosusu te obele kozanga kotosa mibeko na Nzambe. Abomi bango na lolenge nyonso. Atindeli bango epe. Atindeli bango barwa bamboka mosusu oya bazalaki na nguya koleka bango. Koboma bango. Kozwa bango captif. Komema bango na exil. Kaka mpona kozanga kotosa. Kasi bazalaki koyoka te. Atindeli bango ba malade. Ebandaki obele na nzela. Tanga atindelaki bango nyoka. Tanga atsalaki plague bato bakufi na lolenge nyonso. Kozanga kotosa. Kasi Nzambe abombaka etuluku na bato. Oyo bazali kotosa mibeko na ye. Na yango nalingi kolendisa lelo bandeko. Bino batata na bamama bilenge, baoyo bandimeli nkolo Yesu Masia na bosolo. Baoyo bazali kotosa maloba na ye lolenge ekomami. Lolenge ya lobi na buku na Apocalypse ete na nsuka. Na verset en chapitre na nsuka, verset en nsuka bite, moto moko te a changer, abakisa soki mpe alongola makomi oyo ekomami na buku oyo. Mpo oyo akobakisa na kobakisela ye malakilami mabe oyo ekomami na buku oyo. Oyo akolongola na kolongola mpe libula na ye oyo ezali na nzete oyo epesaka bomoi. Oyo ezali na paradiso. Kasi biso, surtout biso basali na Nzambe. Bo tomibiangi basali na Nzambe. Tolongoli oyo ya Nzambe na solo. Mpo ete tolingi toloba oyo mokili balingi bayoka. Mpo basepela na biso. Mpo ete topunza bango tozwa oyo bango bazali na yango. Tozwa lokumu misolo. Tobakisi mpe oyo biso moko tolingi na milimo na biso. Na makanisi na biso. Na mayele na biso. Tobosani ete mayele na biso ezali mpamba. Mpo ete ezali na moko te na mokili oyo akui kososola liloba na Nzambe. Soki molimo na Nzambe ezali kati na ye te. Mpo ete tobiangi yango liloba na Nzambe. Moto oyo azali na loposo oyo azali na molimo na Nzambe te, ata osali ba etide yango ndenge nini, okoki jamais kososola liloba na Nzambe. Mpo ete ezali euti epai na Nzambe, euti epai na moto te. Biso basali na Nzambe, tobebisi liloba na Nzambe, tobakisi mpe tolongoli oyo Nzambe alingaki te tosala. Mpe bana na ye, bampate na ye bazali kokufa mpona kozanga kososola. To balingi kotanga te. Tolingi kotanga liloba te, tolingi bato mosusu ba tangela biso, ba limbolela biso. Alors moto azali kolimbola na mayele na bomoto. Olieto tika molimo mosantu alimbolela biso liloba na ye.
na yango nalingi totanga moke. Totanga moke na buku na Ézéchiel. Na Ézéchiel chapitre 9, verset 1 à 11. Ézéchiel chapitre 9, verset 1 à 11. Na kotanga yango mbango, bolimbisa ngai, ezali na buku na lompoto na anglais, kasi po ezali Biblia oyo nga nazali na yango, kasi na kolimbola yango na lingala. Judgment on idolatry. Jugement na idolatry. When I hear him call out in a loud voice, bring near those who are appointed to execute judgment on the city, each with a weapon on his hand. Omema baoyo baponami mpona ko-execute jugement kati na mokili. And I saw 6 men coming from the direction of upper gate. Namoni mibali motoba bazali koya na direction oyo ezalaki na ekuke, which first north, oyo ezali kotala na epai ya nord, each with a deadly weapon on his hand. Bango nyonso bazalaki na bibuneli ya koboma ya mabe na maboko na bango. With them was a man clothed in linen who had a writing kit on his side. Kati na bango ezalaki mobali moko alati bilamba na mpembe, pe azalaki na ekomeli na mpanzi na ye. They came and they stood beside the bronze altar. Ntango baye batelemi liboso na altar oyo ezalaki ya bronze. Now the glory of the God of Israel went up above the cherubim where he had been. Mpe nkembo na nzambe eyaki oyo atelemaki na basheribe eyaki kotelema liboso mpe etamboli kino na kati na tempelo, in threshold of the temple. Then the Lord called the man clothed in linen who had a writing kit at his side and said to him, mpe nzambe abyangaki mobali wana alati bilamba na mpembe pe na ekomeli na mpanzi na yerobi aya, go throughout the city of Jerusalem and put a mark on the forehead of those who grieve and lament over all the detestable things that are done in it. Alubi kenda na kati na Yerusaleme otia elembo na bilongi na baoyo nyonso baoyo bazali kolela koselamante kota na kati na mokuya komona mabe oyo ezali koleka kati na mokili. Tia elembo na elongi na bango. As I listened, he said to the other, follow him throughout the city and kill without showing pity or passion. Mpe ayebisi baoyo mosusu bolanda ye, boboma na bipai bozali kokende nyonso, kasi boyoka mawa te. Slaughter all the men, the young men, the women, and the mothers and the children, but do not touch anyone who had the mark. Abibo boma ba mama ba tata bana mike mikolo, kasi bo simba ta moto moko te oyo azali ne lembo kati ne longi na ye. Begin at my sanctuary. Bo banda na kati na tempelo na ngai. So they began with the old men who were in the front of the temple. Babandi na mokolo wana azalaki na kati na temple. Bade kuranga bomoni jugement na nzambe e banda ko bana neno na bana na yimoko. E ko bana neno na tempelo, e ko bana na église. Mpo e ko bana na baoyo bayebi basali ko sosola ye, kasi baboyi ko tambola na nzela na ye. E ko bana na babagano te, e ko bana na biso baoyo to biangami bana na nzambe. To tanga maloba bandiko na ngai. Alo mpona zwa ntango mingi te, o continue na litangi wanati na nsuka nini, okomona ndenge bango bakotaki bakei kobomaka kino moto wana atinda malataki bilamba na mpembe na 11 alobiyeke. Then the man in linen while in the writing kit on his side came back with the word again saying, I have done what you command. Moto wana alataki bilamba na mpembe na nsuka aye kopesa malobe pa na nzambe bede na sali oyo yo otindaki ngai na sala. Mpona nini na poni verset 1. Mpo ete bandeko na ngai tozali komona oyo ezali koya na kati na mokili. Tozali komona kufa ezali koya. Lelo na mokolo na lelo le 14 ya avril nazali na etat na Minnesota na Amerika. Natali lauti kotala na information 24,000 personnes basili kokufa. 24,000. To ezali kotambola. Tozali na 50 états. Kasi soki otali
New York, New Jersey, Washington, Illinois, bato bazali kokufa ebele. New York ekomi na kobanga. Baita oyo mosusu baita na biso oyo bato bazali kokufa. Tokomi na ba 100 et 200 et quelques. Mais New York ekomi ba 8000. À peu près 10 000 na kanisi. Na mokili mobile. Soki otali anta ba ile ya mike oyo na kati ya océan basili kozwa maladi wana. Lolenge nini? Tolobi ezali moto te bandeko na ngai. Peut-être moto asali yango mais loboko na Nzambe. Nzambe azali kolinga totala nguya na ye. Totala ezali ye Nzambe nde moto asimbi mokili mobimba na loboko na ye. Nkanda na Nzambe. Moto akosalaka lisumu nde akopesa Nzambe nkanda. Liloba elobi ete lifuti na lisumu ezali kufa. Nde kufa yango ezali koya. Tokomi kosala nini? Kokima kobanga. Tobombami na bandako. Biso awa mpe tobombami na bandako. Tosalisa Nzambe moko tovandi. Tobombami na bandako mpona nini? Kobanga nini? Kobanga malade. Kobanga kufa. Babalade etoni na mokili oyo totambolaka tobangaka te. Kasi oyo balobi ete soki ezwi yo okumela te okufi. Biso nyonso tosonga na bandako tokange. Tozali kolanda nini? Tozali kolanda bankoko na biso Adamu na Eva. Tango Adamu na Eva basali lisumu, liloba elobi ete lifuti na lisumu ezali kufa. Emonaki Adamu na Eva basali lisumu soki otangi na mokanda ya Genèse chapitre 2 na 3. Balobi ete Yawe atubuni Adamu. Ozali wapi? Alobi ete na yokaki yo ozali koya. Nde na kimi na kei komi bomba. Akimi ake komi bomba mpona ni soko otangi liloba, otangi na liboso lobi ete Nzambe azalaki koya kotala Adamu na Eva na bampoko ya ntango nyonso kotambola na ye. Ayokaki ntango wana Nzambe azali koya akimaki te mpona nini? Obele ntango oyo mpo ete asali oyo abosani ete aboyaki kotosa mibeko na Nzambe. Nzambe alobi ete bolia nzete o mbuma na nzete ezali na kati na elanga te. Yango sosolisaka mabe na malamu. Nyoka alobi te bolia soki bolei bokokoma lokola Nzambe. Baboyi kotosa Nzambe bayoki oyo na nyoka. Bale. Tango bale lisumu ebani pe kufa mpe ye. Basali nini? Bakimi. Bakei komi bomba. Na yoki yo. Kasi na bomba mi po ete nazali mutakala. Kufa ye. Tala biso nyonso toke komi bomba. Pona nini? Kufa ezali koya lisumu. Kasi bayenge beni bandeko na ngai na yebisa bino ete. Tika ete bino bo telemangui. Tika ete to telemangui. Na nini? Na liloba. Mpo ete Nzambe azali moto te akosa. Liloba na ye ezali ya solo. Mpe ba promesse na Nzambe ezali ya solo. Alobi na kotika bino te na koabandone bino te. Banani bayenge beni. Mpe alakisi yango na soki totangi na liloba na Biblia alakisi yango mbala na mbala mingi. Na Ancien Testament mobimba Nzambe azalaki kobulisa baoyo na ye. Mpona nini? Bango bazali nani? Baoyo mami longoli na kati na mokili. Baoyo ba se séparer. Mpo ete liloba elobi nini na 2 Corinthiens chapitre 6 soki tobani na 14 jusqu'à 17. Alobi ete tozala lolenge moko te na baoyo na mokili. Po ezali na baoyo na ye pe na baoyo na mokili. Alobi to se séparer. Yango Nzambe a séparaka baoyo na ye. Bayenge beni, babulisami, batosi na maloba na ye. Totanga lisusu. Totanga libondeli na Yesu. Yango ezali na Jean chapitre 17, verset 6 à 19. Jean chapitre 6, verset... chapitre 17, verset 6 à 19. Yohane chapitre zomi na nsambo, verset motoba kino na zomi na libwa. Yohane, totanga yango. Mpe tokososola. Yohane, Jean chapitre 17. Liloba elobi nini? Libondeli na Yesu mpona bayekoli. Omoni bandeko na ngai. Eloko mosusu nangi koyebisa bino ene biso ete Yesu azali kobondela mpona bayekoli. Bayekoli bazali banani? Bayekoli ezali biso baoyo
tozali koyekola liloba na Nzambe, tozali kolanda Yesu yende molakisi na biso alobi nakenda kotika bino bitikete na kotindela bino mosungi molimo mosantu oyo akososolisa bino bosolo na ngai oyo akolakisa bino nzela ya solo. Tozali bayekoli na Yesu, tozali kolakisama ntango nyonso na nguya na molimo mosantu, kasi tozali bakristo te. Bandeko na ngai bomibengami kristo te. Napesa bino explication moke bolimbisa ngai, kasi tokolandela lisolo na mokristo na nsima. Mokristo azali nini? Nkombo ane uti wapi? Oyo bapesaki Paulo na Barnabas. Mokristo azali lokola Kristo. Baoyo misala na bango, maloba na bango, koteya na bango ezali lokola Kristo. Eske ngai nazali lokola Kristo? Bandeko na ngai nazali te. Eske yo ozali lokola Kristo? Yo mibyangi mosali na Nzambe ya solo, ozali lokola Kristo? Na anglais balobi the anointed one, c'est-à-dire baoyo bazali ba uya. Yo ozali uya Nzambe ya solo. Totela misala na yo ezali lokola Kristo. Ezali babeli kobela obikisa bango na nkombo na Kristo. Obele okei otie loboko bondeli mpe babiki. Osekuisi bato boni, obengane milimo mabe boni. Mpo ete mokristo apesameli nguya wana. Yesu apesaki biso yango, apesaki na bayekoli nyonso. Biso nyonso tozali bayekoli. Totali misala na Paul, na Petero, na Philippe, na bango nyonso bazalaki bakristo. Yango ba merite nkombo wana mokristo. Ngai na yo to merite yango te. 21e siècle ezali na mosali moko te ya Nzambe. Ubie ba oyo bana na Nzambe, to mibyanga bana na Nzambe likambo te, kasi mokristo te. Anta bana na Nzambe, tozali bayekoli. Mpo ete na komilinga komitia mokristo, tokomi kokota anta na molili, koluka nguya na molili, mpo ete tolakisa mokili, tozali na nguya na Nzambe. Ezali nsoni na mawa. Bandeko na ngai, botika komibyanga ba Kristo. Paul, tozali ba Kristo te. To byanga ya solo Paul. Na bandeko oyo nyonso na eglise na liboso ba Kristo. Bazali ko merite ko byanga ba Kristo. Paul wabela libondeli na mpamba asekuisi moto. Paul asekuisi bato boni. Petelo asekuisaki boni. Milimo boni bango babenganaki. Biboso na boni bango babikisaki bato na malade. Est-ce que bakota ki jeune ya 21 jours bakenaki na ngomba? Bandeko na ngai tosakana na Nzambe te. Liloba na mpamba ebikisaki. Mpo nini? Mpo molimo na Nzambe ezalaki kati na bango. Ba Kristo ya solo, ba vrai ba Kristo. Ngai na yo tokokota ba jeune ndenge nyonso. Tozali obena eno bayekoli bandeko na ngai. Totika na eno likambo na mokristo mpembeni. Yesu abondeli mpona bayekoli na ye, mpona ngai na yo, mpona bayenge beni, mpona babulisami, toyoka libondeli na Yesu. Tanga na Jean chapitre 17, verset 6 à 19. I have revealed you to those whom you give me out of this world. Oyoki? Na lakisili yo ba oyo opesaki ngai kati na mokili oyo. They were yours. You give them to me, and they have been obey your word. Bazalaki ayo, opesi ngai bango mpe basali nini. Batosi nibeko na yo, maloba na yo. Kotosa. Libondeli na Yesu ebandi na kotosa. Ba oyo na Nzambe, ba mwana naka, ba yeba naka, na kotosa maloba na Nzambe. Yesu azali kobondela mpona yo, mpona ngai. Soki ya solo tozali kotosa maloba na ye. Now, they know that everything you have given me comes from you. Bayebi nyonso ezali na ngai euti epai na yo. For I have given them the words you give me. Mpe na pesi bango maloba mibeko oyo yo pesaki ngai. And they accepted them. Mpe bandimi yango oyo kindeko na ngai. They know which certainty that I came from you. Bayebi na bosolo ete na uti epai na yo. And they believe that you have sent me. Mpe bandimi ete yo tininga moni kondima ye na nsima na kotosa. I pray for them. Yoka yango malamu. Nazali kobondela mpona bango. Yesu azali kobondela mpona yo moyenge beli. Yesu azali kobondela mpona yo motosi na mibeko na yende kuna ngai. Yesu azali kobondela mpona yo mobulami.
I am not praying for the world. Nazali kobondela mpo na mokili te, but for those you haven't given me. Ba oyo yo pesi ngai, from they are yours. Mpote bazali ya yo. Mpote yo zali ya ye, yango tosaka mibeko na ye. All I have is yours, and all you have is mine. Nyonso zali na yango zali ya ngai, nyonso ngai zali na yango zali ya yo. And glory has come to me through them. Mpenkambo eye na ngai kati na bango. Ba oyo batosaka Yesu mibeko na ye. Nkembo na nzambe mona na kati na bango mpote nzambe mpe ayoka kama bondeli na bango. I will remain in this world no longer. Nakuzana mokili lisusu te. But they are still in the world. Kasi bango bazali na mokili. Yo na ngai tozali na mokili kino lelo oyo. And I'm coming to you nazali koya epana yo. Holy Father, protect them by the power of your name. Nzambe Mosantu batela bango na nguya na nkombo na yo. Yesu azali kobondela mpona yo. The name you have given me, the name of Pesa Kingai Yesu Masia, so that they might be one as we are one. Poete bazala moko lokola ngai na oto zali moko. Ndeko na ngai ntango ezali muke, continue tanga libondeli wana. Lelo nazali kolendisa yo moyenge beni. Mobula mi motosi mibeko na nzambe mpona nini? Mpo ete yonde ozali kolakisa bolingo na nzambe. Ezali yo kotosa mibeko na nzambe, ozali kokima masumu. Ezali yo komona mabe totanga kina Ezekiel. Ete ba oyo mitema na bango ezali kotumbolana, koyoka mpasi ezali bango komona lisumu. Ezali yo komona lisumu, ozali kolela. Ozali kolela lokola Yesu Masia na kati na ikulusu. Ozali mpe kobondela ete nzambe ayokela ba oyo bazali kosala lisumu mawa. Tata yokela bango mawa mpo ete bazali koyeba te nini bazali kosala. Yo na Yesu bozali moko. Mo Kristo ya solo. O ndeko na ngai. Lelo nalingi nalendisa yo. Ete oyeba ete nzambe na bibele asili kobulisa yo. Na oyo nyonso ezali koya. Na oyo nkanda na nzambe ezali koya. Yeba ete yo osili kozala na elembo na elongi na yo. Lokola elembo ezalaki na bana na Isalaele kati na Ezipitu, oyo batiaki makila na mpate likolo na bikuke mpe na ba fenetre. Yonde ozali na makila ya mpate oyo ezangi lipata. Ye Yesu Masia ye moko asili kotie elembo wana liboso na yo, ete oyo ezali koya mpepe wana esimba yo tende kuna ngai. Na yango kumisa ye, na yango sanzola ye, na yango tatola monene na ye, na yango yebisa ba oyo ba yebi ete nzambe na yo azali nzambe na solo. Mpe akobikisa yo ete yo tambola mpona kotatola monene na ye. Kotosa mibeko na mokanda na 1 Jean chapitre 5, soki totali yango, Yohane na liboso chapitre 5. Na kasi ezali na 5. Na 4 elobi nini? Na 4 elobi 4:16. Elobi God is love. Nzambe azali bolingo. Whoever live in love, live in God. Oyo avani na bolingo, avani na nzambe. Toyoka definition ya bolingo. Nzambe azali kobianga bolingo ezali nini? Tomata na chapitre 5. 1 Jean chapitre 5 verset 1. Kino 5. Everyone who believes that Jesus is the Christ, he is born of God. Moto nyonso yalobi ete Yesu Masia azali Kristo, abotami na nzambe. And everyone who loves the Father, love his child as well. Oyo alingi mwana, alingi tata, alingi mpe mwana lokola. This is how we know that we love the children of God. Yango toyebi ndenge tolingi bana na nzambe. By loving God and carrying out his command. Na kolinga nzambe mpe ko simba mibeko na ye. Toyoka. 3. In fact, na yango, this is love for God. Yango oyo zali bolingo epa na nzambe. Yoka definition ya bolingo epa na nzambe. To keep his command. Simple. Bolingo epa na nzambe zali ne kotosa mibeko na ye. Soki ozali kotosa mibeko na ye yango nde olingi nzambe. Definition ya bolingo epa na nzambe ezali wana. Ezali kososola. Ezali fuate. Ezali eloko mosusu te. Kotosa mibeko. Bolingo epa na nzambe. Na yango ba oyo balingi nzambe, molimo na nzambe ezali kati na bango, ezali bango komona lisumu, mitema na bango ezali kotumbola.
yango nzambe alobi na tatangi na Ezekiel ete atindi mwaze na ye ezali ye kotinda baoyo mosusu motoba kokende kobomba abi babanda neno na église esika masumu ezali koleka biso tolali koloba mpo ete tozali bana na nzambe tokoki kokufa te. Nzambe abengi baisraele banani ayebisi Mose kenda koyebisa Fero Israele mwana na ngai na liboso yebisa Fero atika bango bakende abiangi ye mwana na ye na liboso kasi bango nyonso bana na ye na liboso bakomi na desert bazangi kotosa nzambe. Nzambe ayebisi Mose nini tika ete ngai naboma bango nyonso bongo nasala yo moko libota na sika alobi baoyo yo Mose omemaki bango. Mose alobi te bazali yanga te bazali bana na yo moto bemisaki olongolaki bango na Ezipito. Nzambe alobi yo nde moto olongolaki bango na Ezipito. Mpona nini kozanga kotosa abiangaki bango bana na ye kasi nsuka na kozanga kotosa abomaki bango nyonso. Napesa bino exemple mosusu Saulo. Roi Saulo bana na Israele baponaki ye te mokonzi ubi amiponaki ye moko te mokonzi. Ntango bana na Israele balobisi Samuel ete opesa biso mokonzi Samuel aboyi po bi mokonzi na bino ezali nde nzambe bango babi te tolingi mokonzi azali moto. Nzambe aponeli bango Saulo. Nzambe ye moko moto aponaki Saulo. Saulo mpe soki totangi liloba Saulo akimaki anta kokima. Nzambe aponi ye. Kasi mpona kozanga kotosa maloba na Nzambe. Nzambe abandonaki Saulo. Aponi nani? David. Alobi naponi Dawidi oyo akosala mokano na ngai. Tata na biso na likolo. Nkombo na yo ezala mosantu. Bokonzi na yo eya mpe mokano na yo esalema na nse lokola na likolo. Naponi Dawidi oyo akosala mokano na ngai bandeko na ngai. Kotosa maloba na Nzambe ezali eloko moko eleki motuya. Kotosa mibeko na ye biso tolobi ete mibeko ezali eloko na kala. Tokomi kosala oyo na biso moko totambola na lolenge na biso moko. Tolingi Nzambe asadapte na karaktere na biso na lolenge tozali kotambola na 21e siècle. Mpo Nzambe oyo na mibeko na Ancien Testament azali Nzambe na kala. Mais Nzambe oyo ya sikoyo azali jeune Nzambe akusadapte na biso. Tobosani tolobaka ete Nzambe azali lolenge moko. Lobi loleki lelo mpe libela na libela achangeaka te. Yesu nde akotia biso na piège. Yo bondela. Tata na biso azali na likolo. Est-ce que yo tosaka Nzambe lokola tata na yo? Ye mpe aleki tata na yo mopesi na bomoi na yo ezali ye Nzambe. Tata na yo ntanga pamelaka yo. Tata na yo mpe abetaka yo asalaka pesaka yo discipline. Tata na yo mpe ayebisaka yo makambo oyo okoki kosala te. Tanga mosusu otosaka. Est-ce que ozali kotosa mpe Nzambe lokola tata? Ozali kopesa ye respect lokola tata? Tozali kosala yango te bandeko na ngai. Kombo na yo ezala mosantu. Kombo na Nzambe epanza na bebi. Tozali kozwa yango na bomo santu na yango te bandeko na ngai. Eloko nyonso toloba na lompoto na anglais, na français, na langue nini, tozwaka nkombo na Nzambe na valeur na yango te lokola Nzambe. Lokola baoyo na kala. Mpo oloba nkombo na Nzambe na ntango na kala, il faut lenga. Mpo na bomo santu na ye. Tozali komona bomo santu na ye na mokili mobimba. Na biloko ye asali. Kasi tozali kozwa nkombo na ye na bomo santu te. Na anglais maloba ezali ebele na koloba te ezali tobianga blasphemy. Oyo balobaka na nkombo na Nzambe. Epesaka ngai mawa na nsone. Tozwaka Nzambe mosantu te kasi tobonda nkombo na yo ezala mosantu ya solo. Topesaka nkombo na ye mosantu na yango. Bokonzi na yo eta banga ndeko na ngai oloba bokonzi na yo eya. Mpo yo ozali kobianga mokonzi na bakonzi. Nkolo na bankolo ozali koyebisa ye yende akonza yo. Mais ozali kokoka te discipline na ye. Ozali kokoka te ba correction na ye. Ozali kokoka te ba loi na ye lokola mokonzi. Mpo ezali na bokonzi moko to ezangi mibeko. Mais yo respectaka mibeko na Nzambe. Oyo ekomami na buku na ye. Anta yo mosali na Nzambe. Yo ozali kotika mibali babalana. Kasi na buku na ye lobi ete mibali bakoki kobalana te soki babalani bakufa. Ngai soki na te yango lolenge wana na mboka oyo nazali bakokanga ngai. Kasi na te yaka. Mpona nini? Mwasi na mwasi. Mwasi na nyama. Mobali na nyama.
oyo komami na buku na nzambe ete baoyo bakosala yango bakufa. Tanga Romains chapitre 1 verset 18-19 nzambe alobi ete apesi moto asala lolenge alingi, kasi moto ayebi nzambe na makanisi na nguya na nzambe na nyonso nzambe alakisi ye mpo ete moto azala na excuse te. Tosalaka topesaka kaka excuse. Bokonzi na yo eya mokano na yo esalema na nse lokola na likolo ya solo. Soki topesi nzambe asala mokano na ye ezali na moko te akoki kobika. Tozali kobika na ngolu mpo mokano na ye na bokonzi na ye ezali oyo azali kosala na lola lolenge moko na banjelo na biso awa. Diference ezali te. Mpo na nini nalobi yango? Tanga na liloba nzambe ayebisi Mose nini ezali yo kosala ark na tabernacle. Sala yango exactement lolenge na lakisaki yo na ngomba. Mpo na nini? Mpo yango ezali kopi na oyo ezali na trône na ngai na lola. C'est-à-dire nyonso oyo Mose asalaki awo ezali na lola. Wana ezali kopi na 10 commandements na makambo nyonso abitia na kati na ark. C'est-à-dire na ark oyo ezali kuna na kiti na bokonzi na ye, mibeko wana ezali kuna. Oyo ye azali kogere royaume na ye mobimba na lola mpe na nse na mibeko wana. Kasi ngai na yo tozali koloba nini? Oyo ezali mibeko ya nzambe ya kale. Ndeko na ngai tokeba totala tomitala ntango yo ozali kobonda libondeli wana otala yango malamu. Yango ezali mobimba, ezali 10 commandements. Tokoloba yango mokolo mosusu. Kasi lelo ezali mpona yango te. Lelo ezali mpona kolendisa bayenge bene kolakisa bino ete nzambe na ngolu, nzambe na nguya azali nzambe na bino. Oyo bino bozali kotambola elongo na ye butu mpe moi. Oyo bino mitema na bino ezali kolela, kopela moto na nkanda, komona oyo mabe na mokili ezali koleka. Bandeko na ngai toyeba ete makila na Yesu Masiya yango esili kopakolama na bilongi na bandako na bafami na bino. O ndeko na ngai yebaka lelo ete maladi oyo ekoleka yo na nkombo mosantu na Yesu Masiya. Telema ngui kati na maloba na nzambe koningana te mpo ete yo ezali kotelema nde na libanga ye oyo ezali Yesu Masiya. Ye oyo ata mipempe ata mbonge ekoleka na kotuta, kasi yo kokweya te mpo na monoko na yo ezali kotatola bosolo na maloba na nzambe. Na yango nayi kotika bino lelo na mokolo na lelo kolendisa bino ete nzambe na bibele awumela na biso nyonso, abatela biso na ntango oyo mokili mobimba ezali kobanga, na ntango tokoti na bandako tobomami lokola Adamu na Eva, kobanga kufa oyo ezali koya na lisumu oyo tosali, masumu oyo mokili tozali kosala. Yango nzambe azwi mokili na ye na contrôle kolakisa ete ye nde azali nzambe, nde azali nguya, ye nde azali nguba, ye azali ebombamelo na bao oyo bazali kobanga mpe bazali kotosa mibeko na ye, kotambola na bosolo na ye, kobanga ye lokola tata ya solo. Na bolingo nyonso na tata akobikisa biso bana na ye, akopengwisa biso na mabe, akolakisa mpe baoyo bayebi ete basosola, bayeba ete nzambe na bibele azali nzambe na solo. Akomi na buku na ye ete azali na mposa te ete baoyo basumuki bakufa azali kopesa bango ntango ete babongola mitema na bango baya epai na ye. Ndeko molingame, kanisa na liloba wana yaka epai na Yesu, ye oyo azali mobikisi mpe mobateli na bomoi na yo, oyo asili kotia makila na ye liboso na yo ete nyonso na mabe eleka yo. Kimia na Yesu, bolingo na ye ewumela kati na biso nyonso. Nzambe abatela bino, apesa bino kimia. Tososola maloba na ye ya solo, tobomba yango na mitema na biso mpe totatola monene na ye. Natiki bino nyonso bandeko na ngai na maboko na nzambe, tobondela na mpona moko na moko ete bolingo na Yesu Masiya ekamba biso kino mokolo tokokutana na bokonzi na ye. Na nkombo oyo eleki bankombo nyonso, kombo na Yesu Masiya ye nkolo mpe mobikisi na biso nyonso.